Poisson d'avril, monsieur le journaliste. Ndenge biso toyebeli yango ntango tozokola mokolo ya bato ya lokuta, bato bayalaki kokosa surtout mwa bambula ebele eleki bato bayalaki komona bakoya bakosi moto ndeko no wana akufi, omona bato babandi kolela nzoka akufi te. Mais suka namoni bato bazosalela yango lisu mpenza te, bato bazosepela na yango lisu te ke mokolo moko ezala mokolo ya lokuta bato bakosaka ezoleka lisu malamu te. Ndenge namoni bato bakomi bon babwakisi na bango poisson d'avril bazosalela yango mpenza te. Onini mokolo mobimba batia yango ke mokolo ya lokuta? Pourquoi voir toute une journée de mensonges, mentir? Non. À la place de mentir, qu'on mette au moins une journée de joie. Une journée où on partage la joie, on fait rire les gens, par exemple. On peut changer ça. Poisson d'avril, alors on change ça et rire d'avril ou sourire d'avril. Comme ça, on fait rire les gens, on leur raconte une histoire qui les fait rire. Ainsi, les gens qui étaient tristes, ils vont rire au moins le premier jour du mois et pendant tout le mois, ils seront de bonne humeur. Plutôt que de mentir et parfois, bato, balaki koluka lokuta moko migi kaka ya mabe, onde kono akufi, o likambu boy. Po nini bato bakosa na uti koloba na français na zongeli yango na lingala kutia mokolo mobimba ya lokuta kitoko ta to tia mokolo ya esengo, mokolo bato basekaka banda minuit ndenge tongo etani ti butu ekoyinda, eza mokolo ya koseka, kosekisa bato. Muto ya sekaka te boke kotala ye, bolobeli ye makambo moko ekosekisa ye. Oyo pa vandaki na mawa, aliaki te, po naza oyoka nzala, bolobeli ye makambo moko ekosekisa ye, aseki quand même malgré nzala. Malgré coronavirus, tout c'est quand même. Désormais, poisson d'avril, eza sou mokolo ya lokuta te, ezala mokolo yo, to seki saka bandeko. Alors, na sengi bino, bo seka na ngai to bandang. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Bote papa. Bien, merci papa. Nayambio. Papa, le lot aux alliés le 1er avril. Et zali journée moko oyoyo balobara les poissons d'avril. Yebisa biso non pour la journée de l'eau. Oui, le lot aux alliés le 1er avril. Eza mukolo bakoyi saka batu mingi. Bakoyelo sango ya pasi. Mama akufi. Bayebi eza le 1er avril. Bakoyelo sango noko akufi. Ezali faux mais balinga kabani okolo motema eza mukolo solo to seto bungisi yango mwa mukie na makanisi mais ezala kaka le 1er avril eza mukolo mutu nyonso akende kokosa mutu nyonso ya lingi pwani okoleka ka motema soki otomboki eza problème na yo leta yebi yango eza mukolo bakosaka yango wana nazoyebisa bandeko naza na bango ensemble bayeba te date le 1er avril ezali mukolo bakosaka mutu nyonso tu bakoyelo sango ya noko no akufi to tata no akufi mona yango normal koloba teke na kendo kofundo na justice po omemilinga sango ya liwa ya mutu akufi na ete nde mukie na koye koloba pote bato ba comprendre na wango yango wana mais na yoki na libanda balobi na prononciation oyo président Félix akaboli biloko ana kimbango. Soki balobi te bakabuli biloko na kimbangu eza mwa pasi po namoni yango te eza makambo ya koloba teke ezali information à vérifier mwenga na kamata yango avec certitude ezali te
nayoki ete solo mikolo ezali koya oyo ndenge chef de l'état uti koloba te toza na 2 mois ya gratuité ya régie des eaux na SNEL nde eloko mosusu ya kitoko oyo sango ya malamu toyoki epa mokonzi ya mboka nakanisi non bakoka kokokisa yango eza mokonzi ya mboka moto asengi ke population faut bénéficier na gratuité ya mai na gratuité ya SNEL 2 mois, mois d'avril na mois de mai. SNEL na régie des eaux bazala gentil ya koyoka maloba mokonzi ya mboka bapesa biso chance tosepela pe papa Kabila le père alekaka apesaka bato ya njili ya chango gratuité ya mai na courant à l'époque nakanisi oyo pe lokwa mokonzi alobi eza grâce ya bakongolais nyonso tu tosepela na maloba ya mokonzi bakonzi ya SNEL ya régie des eaux basala biso magui te po eza mboka na biso moko courant ezali ya biso régie des eaux mai eza ya biso fleuve Congo nakanisi nulle part au monde mai eleki mboka monene lokola Congo tozali entouré kaka na mai bon message na bandeko bazolandi ngai to bazolanda nga problème ya maladie oyo bayuti koloba na biso ya coronavirus tozwango avec beaucoup de sérieux tolinga propriété to luka kotambola mingi te toyeba kosukula maboko à tout moment na savon kokende komi na Gombe kozonga komi na Kitambo on ne sait jamais bamatanga biloko président lobi ponanga vraiment on dirait nzambe nda kotelaki ye bibembe ya lelo bimisi na morke kende kotika na lilita batu moyen bazala ensemble ezali te ezali mpona koevite kaka bamipepe yango ya mabe puisqu'on ne sait jamais nani aza nango te balobaki na biso distance ya 1 mètre eza mwa pasi ya koloba ete nga na mwasi na nga tolalaka mikolo so place moko 1 mètre wana ekoya ekuuta epai wapi naza na bana na nga tumo makole na nzoto 1 mètre wana kozwa yango koma peut-être na libanda vraiment nasengi na bandeko ya Kinshasa o balandi malobo naza koloba bazwango avec considération puisque ezali bolamu na biso eza bolamu na biso mingi baza koloba ete coronavirus ezali te balakisa biso bibembo ekufi eza mawa soki tokozala ba Saint Thomas lokola Thomas à l'époque ya Jésus-Christ ya koloba ete Thomas faut Jésus ayebisa nanu Thomas yaka kotia musapi esika bacubaki nga litonga motonga po te ye akroire ete réellement batobolaka ye likonga na nzoto alors biso tozala ba Saint Thomas te toza bato oyo bainstruire na ndenge ya malamu nakanisi faut tozala na raisonnement ya bomutu toujours soki baza kopesa biso bainstruction toyeba kolanda toyeba kosalela po lobi na biso ezala encore plus meilleur eza maladie wuti libanda nzambe nda yebi sanse nango mbe biso personnellement toyebi te merci papa Pona maladie oyo eza na mboka bon mingi vraiment eza awa te mingi eza na Europe mais bango kuna na Europe nde bazomona biso awa tozo tambola balingi pe bakotisa biso pe na kati ya maladi na bango or biso maladi wana vraiment awa eza te soki ezali eza na ba oyo bazowuta kuna bazoya nde bango mutu bazoya nango bon nakopesa nanu kaka merci na mokonzi ya mboka pona mesure oyo azwi toyeba kosokolaka vraiment maboko oui biso pe ba congolais tozala vraiment na nini wana te ke nyonso tosokola maboko outa kotambola ozwi oki osombi lipa ovandi esika moko bandi kolia sans même ke osokola maboko osomba kwanga osombi donc nyonso okobandaka kolia bongo sans même osokola maboko wana vraiment tosepeli nango et puis eloko moko susu na koloba eza vraiment très capital eza pona likambo bakisi oyo balobi ke vaccin o balobi ke na Europe kuna esi déjà vaccin wana ebimi mais babanda ngunde kuna
bango balobi ke baobandango kuna te baya kobandango nde na Kinshasa mpo na Kinshasa na Afrique précisément na Kinshasa po awa nde sika bato baze ebele bamakaku baze ebele awa nde sika bango bamoni ke bayo otyelela bato bavaccin na bango babandango na liboso kuna soki bango kuna bazwi bavaccin wana bamoni ke esimbi la bakoki kotindela biso mais soki bamoni esimbi te bango moko babandela yango ke kisi wana tosali esimbi te baya nango ate mpo biso mpe toza banyama te biso mpe toza bato lokola bango eloko kaka oyo esali ke edifférencie biso eza couleur bango baza po mosusu biso mpe toza po mosusu à part ça makila toza nango ndenge moko nde yango wana maladi tozoyokaka basango ke maladi eza na mboka mais biso toza na kin nanu toyoki yango te tozomona bantu oyo na Chine bantu mosusu na poto bafrance baitalie bantu bazokufa mingi mais awa na Congo mais nanu tomona yango maladi wana te siko toyokoyoka ke vaccin yango eye awa mpo baswanye biso Afrique mobimba mais toyoki ke mokonzi ya mboka alobi fo bazongisaka place maladi ebandaki mpo baswanye bango bakobanda na biso te mpo maladi eke ebandaki na Afrique te maladi ebandaki na epa na bango kuna na mboka na bango abimba bamindele awa makanga maladi ebandaki te mais eloko tozosenga mokonzi ya mboka mpo azolingaka abatela peuple na ye na nzambe likolo abatela peuple na ye lisusu mais tozosenga mokonzi ya mboka moni na atie bato na bavictoire na basavant mpo basokola maboko mpo kobatela bomo ya motu mais merci mokonzi ya mboka nda alobi mpo na régie des eaux mpo na de mois ya gratuitement ya mai na courant mais ngi sakidila Félix Tshisekedi bwa malmi mpadi mutu longolela mujitunga bwa mai ni courant bi mutu eshabi achana mais quand on a bon abalo bwa disama to mais peut-être ka to ko fa disama to mais nzambi ya munjulu na to la matetu ni mwela to sakidila ni nzambi ya munjulu mulamu ni nzambi ya munjulu mani ba Congolais bon salam Afrique mobimba to sakidila basakidila